Mbote papa. Lelo memeli biso elubu ni na mokolo lelo. Lelo na memeli bino elubu ya bukoko ya bashi. Na kati ya elubu ya bukoko wango, recette nini oyo memeli biso? Eza marakingovyo. Nde yango madesu na ngai na chaki yango na mai na mbala mafuta mbila tomate na nga mbuma oignon ail pilipili na ndembi na nga na feuille. Nde recette ya lelo eza marakingovyo. Marakingovyo. Eza na Kiswahili. Eza na Kiswahili mais eza elubu ya bakoko ya bashi. Ya bashi. Donc Baswahili balia yango fort. Balia kango makasi. Donc ndo mona ngo eza na protéine makasi. Makasi. Madesu na nga yango yo po na chaki na mai nazo chango na moto po itoka. Yango yo nazo chango na mai etoka. Penza elubu ya bukoko. Ok, madesu na nga eza na moto. Na minito na komi ko profiter na sala mbala nanga. Avant na sala na mbala nanga na kozwa mafuta ya mbila ndambo na pakoli na maboko pona bakolo eza na mbala etashenga maboko te. Po mbala nanga ebima nango propre. Na bandi ko sala mbala nanga yango. Nazo sala ngo madesu na nga eza na moto ezotoka. Batu mosusu bakoko comprendre que te na pakoli mafuta mbila po anini pona bakola mbala ekanganga na maboko te, maboko esala salite te. Nde yango na pakola ki mwa mafuta mbila na maboko po esala moins cher na maboko. Komi kokata mbala nanga zungu na nga yango na moto nakomi kocha mbala na nga yango yo nakomi kocha po etoka. Nakomi kotala madesu na ngai soki ebeli esi deja ebeli yango yo ebeli deja azokitisa yango. Ok. Nabandi kokata ba ingrédients nanga pona sala sauce ya recette nanga ya lelo bolubu ya bukoko. Yango nakata tomate oyo nazokata pona sala recette nanga ya marakingovyo. Yo nazo sala nakomi na etapa kokata matungulu nanga oignon. Nakomi kotala mbala na ngai soki ebeli. Mbala na ngai soki ebeli. Mbala na ngai ebeli. Naye nakitisa mbala na nga. Mbala na nga yango ebeli deja. Nakomi kokitisa mbala na nga. Nazozipara na kifuniko. Pona kike nakomi na etape ya kocha mafuta na nga ya mbila na moto. Ebima nanu mwa solo ya mobesu wana. Pona kocha ba ingrédients na nga. Nakalinga madesu na ngai. Yango oyo na chango na moto. Ebima ka solo. Dans 5 minutes allez.
na kocha ba légumes ba ingrédients nanga na kati pona kalinga madesu na ngai. Mafuta na ngai yango oyo yango na moto. Na banzi ke bino nyonso bozotala nga na bilili oyo eza bukoko na kolinga te bafulufulu esila nyonso te eza bukoko mafuta ete aka rouge na komi kocha ba ingrédients nanga oyo na munga nanga pembeni yango na komi kocha ba ingrédients nanga na mafuta mbila oyo olivu ya bokoko yango oyo komi kosala sauce bao nyonso balanda nga na bilili oyo botala oyo eza bolivu ya bokoko ya bashi. Donc recette lelo ekoza formidable nasepeli makasi kosala recette oyo. Nakozela sauce na ngai ebela pona chango na madesu na nga na kosangisa na mbala na nga na kokalinga madesu na sauce na nga oyo. Ok, sauce na nga ebeli yango oyo nakomi kokitisa sauce na nga ebeli. Ok, nakomi kozwa nzungu na nga. Ok, nakomi kocha sauce na nga na nzungu yango oyo natie na nzungu tape ya kocha madesu na nga na kati nakalinga yango. Bolubu ya lelo eza ya bokoko yango oyo azotia madesu na nga. Akomi kokalinga madesu na nga na chema ite ezaka mafuta mbila yango nazokalinga lelo eza bolubu ya bokoko ya bashi. En tout cas biloko ya lelo ekoza formidable makasi. Ok, nakalingi madesu na nga nakotika mwa ndambo ata ba 5 minutes mpona ya kocha mbala na nga. Nakalingi deja madesu na nga yango oyo ekalangimi yango oyo. En tout cas formidable. Recette à lelo te nayebi te ke bainvite na nga bakokata misapien nayebi te. Nakomi na étape sikoyo ya kocha lisusu mbala na nga na sauce na nga ya ba ingrédients na nga na madesu na nga oyo nakalingi yango oyo. Nakomi yango oyo nakomi kocha mbala na nga na kati ya madesu yango oyo nazotia mbala na nga na kati ya madesu. Nakomi kobalola madesu na nga na mbala recette na nga ya lelo yango oyo
mbala na madesu na kalingisi moko ya boye bomona wapi en tout cas lelo ba invité nanga bakonyema neti na film yango oyo. Ok, madesu nanga yango oyo. Nazozwa mai ya mbala nanga yango oyo. Nazocha po esala sauce, esala soupe. Ok, esili nazobalola kaka. Nazobalola kaka. Na baloli. Na zipi. Ok, biloko na nga yango oyo ebeli deja. Yango wana ezotoka. Yango wana ezotoka. Yango wana ezotoka. Na baloli banziki biloko na nga ebeli. Biloko na nga ebeli. Oyo Seliki. Ok, merci balandi oyo bazolandanga elubu na biso ya bokoko yango oyo ya bashi. Recette nanga ya lelo eza malaki ngovio. Nalakisaki bino nyonso oyo nasalelaki yango. Eza madesu, mbala, ndembi, oignon, pilipili, feuille de laurier na mafuta mbila. Recette oyo nalambi ya lelo yango oyo kombo nango malaki ngovio. En tout cas na sepeli mingi yango oyo recette nanga kombo nango malaki ngovio. Eza bolubu ya bokoko ya bashi. En tout cas na sepeli makasi. Botala ndenge bimi. On dirait pomme de terre, on dirait nini. En tout cas biloko boye eza wapi. Nde yango nazo présenter ba invité nanga tango bakoya na table na ba invité nanga. Bon appétit. Merci. En tout cas na sepeli mingi komona bino ndenge boye lelo kotala ndenge na lambi elubu nanga ya bukoko ya bashi. En tout cas bomekana bonyema nanu ya boye bomona wapi. Ya boye mona tekaka awa ndeka makambo. Nazela nanu na momekana na bon ya mamo seka na yo kanyenge za ba gupo nga na ke mamo seka zaka na babuli ya emoka talaka yi. Wow. eza ndenge nini? Elengi makasi. On dirait pomme de terre, on dirait soki nini? Mamo seka batika yo. Bana na ngwenga. Bon appétit, bon appétit. Merci. Ma Françoise, tomoni oyo azoniema kitoko biloko yango yokango ndenge nini? Kitoko makasi, kitoko makasi. Kitoko? Kitoko makasi. Donc neti ka na film. Oh, pena kitoko mwana aloba neza. Mange bolanye kanginga pena na makeru bwako. Ma Fabiola. Biloko yango yokango ndenge nini? En tout cas on suka. En tout cas ya boy tomoni te. Suka elengi makasi. Maman na biso aimé biloko yango dor neti ka na inter. Nenter biloko boye ezala te bazwa ide owa soma moseka ye te na ya opesa la ide ya boye donc somo mamoseka batika omera na ngai elengi na elengi.
elubu ya bokoko ya mboka Congo. ezalaka ata mosusu ata ya libaya tozwi nde oyo. Ok. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Monseka de Malewa moderne. Up the wind, clouds break, the shadows start.